La meilleure animation, la meilleure création na yo. Tu bi ko créer biloko ebele. Tu bi na la facilité. Tu bi na rabonyo. Tout le monde entend la Bible. Il y a toujours une préférence. Elle est là. Cher ami internet na pesi nombo tebisika bozali bozabo en direct il y a Flair Mode HD il y a Demboemo moi ça m'a défense à on a Paris donc Demboemo on a déjà il est là parmi nous bakiti lelo na tango na Charles de Gaulle donc voilà Blaise créateur ça ba uniquement ça la promotion ba lobela concert il arena après bazongi na bango donc voilà non et ça la maté hein meilleure vente il y a concert lelo tozikara animateur soliste là nani soye toyeka défense na animateur moko na danseur moko na yemongo président boyeka 4 personnes non toye défense mobimba défense mobimba animateur moko na danseur moko na les pâtres na bureau donc tel niveau voyage donc voilà c'est pour la première fois banda musique et la musique na Congo donc c'est pour la première fois tout le monde a ba délégation à boy donc tout sur la naie le rôle la première fois to yamba to beta parcours ebele belete mais boyebi kaza moko ya la casa de canto dans l'aide des généraux il y a la casa de canto ba ilo canto donc voilà pesa mbote sikazali alekape et pas ya Didier Lacoste o boyebi atika pe après ya makasi o chilo to bina rabonyoma daso abonyoma donc lelo à se retrouver à la jet set et pas ya Ferrego la papa Hervé on a passé déjà bon week-end et Sika Azali. Bonsoir madame. Boni. Ça va. Santé Kitoko. Santé bien par la grâce de Dieu, ça va vraiment ça va. Ouais, je l'équipe bien. Ouais, je l'équipe très bien. Malgré Nzela Moulaye, mais tu as déjà habitué. Nzamba sale grâce, to longwaki, to mati, to kiti. Et puis on a profité d'un peu ça remerciement à Jésus de Nias. Le padre moto yambo je façonné biso je pese sur makambo. Ma staff na mobimba mon ba vipikas bayabo ba DG Blaise Mpolo ba papa Christian Ngani ba vena biso JP Media ba Vego de Fambembe ba za ibele vraiment ba la Jésus de Nias. En tout cas tout ça bien to komaki bien tout ça bien malgré fatigue ça na ko koma repos zaté tellement voyage ça ya mikolomiki raison pour laquelle en tout cas moi fatigué ça mais ça va. OK, rolo ba boye défense mobimba boye na marque house to de non toye pena défense à part la marque house a été surtout y biso nyo surtout orchestre fait répéter toujours préparer ba production belé marque house a directeur artistique donc et ba collègue na ye nyo so asima bayaki ya tikala na équipe musu ya sima azo collaborer na bango ndenge toya obeta milulu awa le 26 avril. Et puis être royal le 25 avril de bon na siko chef de bande Marc House Soda Makasi. Où tu vas rassurer Marc House Blaise créateur. Marc House généraux. Oui, à généraux, oui, à généraux va péter l'union surtout, na fonctionnaire surtout. Yemo directeur artistique, double Adidas Arena à mon année. Mais er to yaki on a double Adidas Arena. Aya visiter bino pas. Aya ki ba yakité. C'est Aye m'a visité qui bino m'a participé qui Ayaki ou bien Ayakité. Est-ce que tu as la mission tout as la scène? Boyebi ba problème to zaki na ngoza ko bombaté. Manqué ba problème ezalaki. Ya Ilus na pesemboté, Vanessa na pesemboté, Marc House na pesemboté. Boyebi ba problème to zaki nango. Mais empêcha qui était groupe Mumbeya. OK Mumbeya qui sauf kabatala misat ba yakité. To beta na ba concert mais bayaki Paris banyataki Paris basali 10 jours après bazongi. To ya arena bo mona bato wana to biso to yena biso kaka bon ba question za yo to kene. OK Blaise créateur on dirait qui mukongo comme ça là pemena papa Hervé Jésus de Nias ngana ka mukongo te ngana ka muluba o comme sou muluba naza pena muluba comme na kanku Olanda ba mapasa comme naza pena kanku kizangi la Blaise naza lipasa jumelle na ngaza Nadine Mbouili passa Nadine français là Nadine Mbouili passa jumelle na ngaza awa ngana za kanku natikalo za na mukongo te naza muluba on sikoyo ba troupe bakatana za mongo te kasi confiance wana o papa afazo peso mikolo yo depo kota on yata makono na jet set eza par rapport à quoi eza par rapport que na respectaka ba règlement orchestre et puis na sala ka boulot na bien moni ba leader tout bazana na posa ba mission baza ba vrai ya flatterie ba vrai ya musala ba ibi boulot ou ba accompagner pe musala na ye et puis oyo aibi kata kangi miso atake yiwa pitokene mboka nini atake yiwa pa kozonga et ça la vraiment bien nes na minute na otambola nga moko na passeport na nga na maboko
Oh, vigile pembeni. Ils ont un visa ya États-Unis touta, ils ont un visa ya Europe. Vigile azate. Donc naza nango na otambola na maboko. Oh, mutu moko la ndako sima maître moko. Naza nango wanga moko sopo nina l'action na la kiso eza mpanzi. Naza nango na na mutu te. Donc et ça la bien artiste ya bongo. Ya onde ça la pe fierté ya ba leader na biso. Ata la li na e place za kanyi miso. Aibi ke ata ba ke wapi ba ozonga. Donc ils a na gagné confiance à patron nga pour na flatterie te mama. Na gagné confiance pour le padre atanganga. Atango pas DJ Lacoste. Te kotanga na ndeni leader nyo satanga ba mise na ye. Ayebi comportement ya moko na moko. Ayebi ke oyo azaka boy, oyo azaboy, oyo azaboy, oyo azaboy. Donc le padre nazwa temps ko vanda na ye, na étudier ye na comprendre patron nga ni na lingaka ni na lingaka te. Et puis il veut pas yebi ke ba petit nga ona na bango ba sala nga confiance et puis ba linga musala nga. Ya mon raison pour laquelle et puis fidélité hein. Fidélité peut je compter et on moni moyen confiance et continue. Alors la confiance on est athée en tout cas dans mon toza pembe na ye puis ko bosa na te 10 ans c'est pas année prochaine dans un mois on va totaliser 10 ans 10 ans pembe na papa Hervé on ko ça 10 ans et puis faut to fêter on ko fêter yango ils ont que ça na liboso na ko ça 10 ans de fidélité pas trahison pas bikende bizonga voyage partout. Donc, considération en tant qu'artiste, en tant qu'animateur. Maman, cop n'a yango. Donc, cop, c'est mon job. Cop n'a yango. Ce qu'on a Jet Set s'est retrouvé alors, sur par rapport à parcours, on a la Casa de Canto, n'a pas à Didier Lacoste, rolo bani. Nakolo ba nzambe muta permetaki, mututo azara na base. Mututo azara na source. Mututo esengaka avant akoma place mo be fallait kanzela mo boyi. Na perda kelo ote, na regeta kelo ote, na sepela na ba parcours, na ba orchestre wana. Ve bayo laza grand artiste amboka grâce na ye nazo pe matière ebele ma ba connaissance en musique ebele ba maîtrise à membre ebele nazo ngo pa wana et puis na affronta ba studio à liboso et pa wana ba le canto na profiter na pesa ye félicitations na concert na yo te ko beta na Madeleine ezaba te na Bataclan ezaki production et pas la bino à salle soldat ezaki concert wa talaka ba omoni artiste à vivre na ba œuvre ma vie baïlo basali banzembo ya danger ba nostalgie tikala et banda la casa ezala la casa etikala jamais koya Europe mais omoni après des années baye koya concert wana ezali concert moko nga na otalango nazali na chair de poule na nzoto OK na moni venda zo yemba na public show na ba ancien collègue na ye génération nyonso to ba vie to ba vivara viva kala en tout cas ezali concert moko ça va naza fier na zaki bena fier na mon concert wana félicitations na vie bailo passage na pas na ye na regretter le côté et ça langa pe baxelanga moi un plus oui ba passage na le kana ba orchestre nyoso tangi wana le cas ina persité na sala ba boulot o itikala o mutako boya yango te mutu soka yoki en tout cas fa izaka pena ndeye izaka pena ye mutu fa kamwa malgré tout à tolote mais na fier nazaka na confiance na confiance na nga moko koleka bato nyonso tu nga mokili ndeko boya nga mais soki nga mona yebi ke naza Blaise créateur nana po motu foza na confiance na yo moko ava bato basala confiance po oyo ezobima kati na yo yango bato bazozwa soki obimisi meilleur te bato bazwaki meilleur wana te bato mpo balinga yo fo olutana po biloko biso obimisaka eutaka na kati apo transmettre yango bato bayoki yango esalaka bato balinga yo soki ozobimisa da biloko ya bien te kati na yo moye batana mpe balinga yo exacte donc naza fier na bapassage wana tu malgré lelo na zwa nzela mosusu naza sikoyo pa Jésus de Nias nyonso na kanaka nyonso na bana ko rêver na bana loba nga un jour bato bakela bapoto basala nini po bakela bapoto lelo nga na romo yango bapoto ba 4 jours nde na yebo 4 jours lundi na zongi na nga vous comprenez natamboli partout na les padres donc ils a parcours merci encore une fois na Jésus de Nias na nyonso sala pona nga po na mon ndire nyonso na bana ko rêver et pas les padres et kokisami et puis et s'il n'a kokisama te et puis et kokisama Blaise créateur aux animateurs donc voilà donc c'est absolument muké la première eloko non na kacha Jet Set obangi okaisa tuno ya elo aliboso ebeta papa Hervé Muteme cha dudu bandele kinga na nyonso alekinga na bilamba sala kolanda kitoko na ete azobela kolanda banzoto na ete azala maladi ya bampese
ya wele mosheni ayebi wana ezalaki wana jésus tozoloba batika bilobaloba bwero eza ya yo te ozokende nango wapi Kinshasa mboka kotika mwasi te mpenza poselaka ye sino bakopasola bor tozobina na facilité jésus de niance wana ezalaki biloko ya liboso oyo nakota nango jet set yango na moto epesanga place ti lelo confirmation tobina na facilité nyonso oretrafe ezalaki ya yo to oyaki na danse nga nayaki kaka na bacri badanse nyonso le padre mtatia bacri nasala nango test yango etutaka patron nanga après quelques semaines abi photo sa jeunesse moko komona nango seben 4 minutes sepesaka patron bo patron monaki po moya monaki atekanga pena be po monde monanga oyo aza le padre aza mwinda aza international balinga ete awumisa ona geto faki obimaka mbala une fois kaka oza pembeni na ye so alobiki akomisa yo obima ve eumelaki te bakri nasala nango teste sepesaki mokonzi abi bopeti ofuna akende nde omoni tobeta 4 minutes ve apesanga makambo ti lelo tobeta bagénérique ebele elandani ti lelo est ce que ezalaki te mpona kolongola dieu ya bercy na kunzardo na terrain ezalaki défi mpo na nga mpona yo ezalaki ezalaki défi pourquoi bazala l'un des animateurs oyo bazali bapilier na groupe basala babulo na bango ya bien tellement batika mpe babiloko ya bien alors balongwaki esengaki ke enga na ye en tant qu'animateur mpe oyo ayebaki déjà g ya bafle ya kobimisa peme na le padre na absence na bango enga na ye falaki na marqué pe okutaki vide mo boye nakutaki mpe baanimateur bazalaki mais bango bautaki kozalaki balongwe enga na ye nakoki kosala mosala mo te ezala na se na bango faina pena oyo babenga effacer le tableau na ye accéléré mbala mo temps eloko wana do ewumela te ya awa de place bato to bazalaki kao donc eza générique moko ezala défi mpo na nga faki napesa le meilleur mpo nalakisa bato ke bato to bakozala te mais le padre nde mokolo makambo meme nga nakozala te lobi bakozwa mpe blaise moko mpe aza danger koleka blaise mosusu bato mosusu bakanisaka so balongwa na groupe na mouvement orchestre wana bakoperce te bakobeta su biloko te babosanaka ke mokolo makambo nde jésus de niance ye aza lokola nzete na racine biso toya bamakasa na saison ya mbula tobotaka momona na elanga makasa ekaweki me nzete na bamisisa nango etikalaka yango moni tokanisaka te ke so toza pembe na balider na biso ke biso tosalaka bango non bango basalaka biso tokozala te ozala le padre lakisi ke bango mpe bazalaki te blaise ye mondoki kao bato tu kao effacer le tableau ti lelo histoire peut changer. Ok. Sur meilleure animation dans la carrière, dans les aranis. Quand tu t'attends déjà au milieu de la baffe. Madame, la salle bloque bien. T'es n'as pas ça bloque bien. Na yomo à moi n'anga ondé. T'es maman. Obi qui. T'es à blesse créateur. Le baraté. Bah toi c'est le quoi. La meilleure animation, la meilleure création na yo. T'es bi ko créer bilo rebelle. T'es bi na la facilité. Elle robotiba. T'es bi na rabonu. T'es. Et ça oube. Tout le monde a un outil. Tout le monde entend la Bible. Il y a toujours une préférence. Bon, nataka 4 minutes. 4 minutes. Nataka 4 minutes c'est ben. Pourquoi? Eza na uta na style mususu. Ah ok. Na yeko ya na orchestre mususu ya jet set na kuti style mususu. Na bongwana complètement. Kasho nazaka nango kuna ya ba. Mama libala ngai na kota libala ngai ya pasie. Madembo e mwasema ndafu e. Papa besi mama mbongo. Asoma mbeto ndako. Mama soma mbeto bwanwa. Mama somi mbeto bambu e koma na minuit ebukani. Eza ba œuvre d'esprit. Wana nakanga moso na oyemba ngo esalanga ma basham. Otike mingi te sole te kiso. Nazaka faible na bon. Nde yekena te vola ngaka weyo. Ngane te vola ngaka weyo. Onyongolo mingongo tinana. Onyongolo mingongo tinana. Sangala ne mweka oli ala ne sole mwakan. Yamweka mi. Papa klemeke mi. La coste, la coste, la maman la défaut. Mani malembe te bongisa malembe. Yale etambe. Kangali puta to bina. Bonyuma. Mote mapasi. Naoge la coste ma. Siko tala siko. Place nazala na ba. Omoni ngana mobali na yo. Boma moto.
Alabina mama nzoto ndani ya bina te siko asko nazaki trop charme trop kolilaka siko nauta siko na bastille mama na nima so pe tambola mais oye potote nauta siko na bastille oyo après siko na yeko yana ba mabolongo tonga na liboko balaye kayungula kayo batata ko oyemba mamba bêtise siko moni ba biloko oyo ezala na bastille mususu o style museyo na yeko esko pas Jésus de Nias na kutu siko nzela mususu so oza fo animateur okokate ngana na chance na boki na orchestre belé orchestre différent maintenant o leka na bakibinda te non jamais naza animateur moko complet naza artiste naza limité te na style na s'adaptaka na style nyonso bapesa nga ichiluba na obwaka na boka ba yewe mama yewe bakozelinga makambwe po bazwa mobali na ngai kasi nzambe ntina nalingaka ye mosala lebar lotete bino mwakwa ezotelema elele nasala babiloko ebele tro apres naokuta na Jésus de Nias nakuti siko nzela mo boye fo siko nasadapte ezaka facile te na baanimatere mosusu e nayaka boye tozobina na facilité Jésus de Nias kaka boye na supra bana legenga na nyonso wana supra alegenga na bilamba solo bolanda kitoko na ete belaka na change sikoyo olongola nyonso oh Bercy oh Kunzardo nyonso effacer le tableau na ta wana pona na ta ki di baté na faut bima na ta te après na yo ya konseki bota dona kangama na tikali après na yo bota ba batela ye batela mwana mama ya kola bina luketo zoni ngana ya ilus ana raisonner ya ilus luketo simple doto sali biloko belé nezaki occasion mo pona mama na ko ratete ba goloa na sepesa ba goloa ba comprendre pena ke ba koki pe ko kende mais les padres otikala les padres mais c'est le meilleur duo na ezara nini na animation ndingo sana na jet set toi bon na boki na Bercy na boki na Kunzardo na boki na Golbert na boki na Dupidi na boki na Ritinzele na boki na Mwana Congo na boki na Yorobo na boki na ba animateur ebele ba mbidika ebele et puis lelo na ça sur ba animateur musu asika ba yiko ya to continuer ka koboka donc de génération à génération ba ina groupe tellement nga na zawana na linga na papa Hervé na motema donc na zape na wana parce que esala ke bato tu bakendaka so ka ke ya zongi akotinga so ipa yesika akotinga so ipa longo azongi akotinga donc na zaka wana dio nanga meilleur duo ngabi meilleur duo obi ke banimateur tout aussi ba boulot bien so na poni moko les injustice mais rolinga bango so tout temps dia liboso kutu ata mbuibo olinga ke bongo te bon Golbert 4 minutes ok donc meilleur duo no ya ezala gêner nanga liboso ezala défi pour nanga et puis ezala réussite pour nanga to boko ka na Golbert donc naïe c'est ça toi sincère ouais kolongwa na mouvement et pas ya Didier Lacoste osala ki mouvement obanda même kobete pa Monique na Luanda siko pourquoi o abandonaki ki leadership na wana ondimaki suso zonga lisusu na sima pour que ndokota sur l'orchestre tenez ce qui va tout bien na sala ko orchestre te alors ezaki na souci na kota pas Jésus de Nias siko tellement esalaki ke na oti kolongwa pa Didier Lacoste moi le padre zonga mbala moko ezaki te pa bana ko éviter ne ba polémique maman il y a grand frère na benga trop bon na éviter mamba ba grand frère na lobika ke le padre ezaki passe pour zonga et na otaki directement kuna na benga trop en tout cas ezalaki nga moi passe bana pena ko boya ba polémique mamba belebele na osala sko ke note fona la sapena ke na longwa na tikala nga moko ndo moni siko na meke ko sala générique na nga mobo na chango ka na télé po image na elongwa te na kisasa e otiki tamo mulai olimona na marché ba ko bosana kena sala mo loko mo boye e déranger ka bato na télévision leka na mona ke Blaise Keter aza alongwa tikala pays moko Angola na kendaka kota la famille à l'époque il passe la ngaza ki na kuna na di aki na parité leki na Rose azaki kuna mama na ngaza kuna na kena na profiter mo na pe famille na pe mape na moké et puis tellement azaki kuna et tombé que ma Monique aza na wana tegas nezaki wana orchestre mo beta musique interprétation ezaki wana na pata artiste na eki na meke ko beta moi quelques chansons na beta ko manze ma fe bailo
boki ka ba cri nanga na sala nanga orchestre ezalaki kaka kosaleka moi eloko mo esengeka na prester na bato mo babeta kuna et puis nazongi awa tellement souci nanga ezalaki nakotaka pa Jésus de Nias nde nasalaki badémarche susu natoke baofungolelanga porte nde ti lelo na banda mosala natikala osala orchestre te nasala pa album te c'est ça. Ok, merci l'éclaircissement. Donc, tu souffles moi ndambo parce que toi la bateau pour souhaiter la rabiso. Bambo te la pelette en fou, bambo te si Rosali, bambo te na sénateur Beke, bambo te si Rosali vraiment dans pauvre accord d'abunde, stobo sanité de Mayung éclairage public. Donc, Francis Boavida Panzu. Donc, la bosani souté Fabrice Sumbu et Patrick Sono. Hein? Donc, voilà, mon tour à avant l'émission pour la première fois. Quand ils étaient vraiment à s'abonner, bon, moni déjà, Jet Set était déjà à Paris, bah comment qui déjà donc pour remplir certaines formalités parce que concert au monde est en 2025 mais là on l'a murabikolo ezo kende. Qu'est-ce qui se passe là en animation ba guerre comme makasi ba guerre vraiment comme makasi bato bazolongwa bazokwa kize yo ke non yo ba kisi ndele ki makasi to ebito zana kisi na ebite so kisi ba monanga nango wapezaka ke toza ba frère tout ça la place mongo mais toza ba ambition moko te mona mutaza na ndenge azola musala na ye nga na linga pena papa ya vrai na sala boulot na bien lelo so nga azo déranger ba animateur na orchestre na limite orchestre za na protection nga même yimo mukolo orchestre o linga te o sepela te comprendre mais biso makambo na o ya ba 12 o ya kolinga ba te ba tricage ezala te biso to na orchestre toza ndenge moko mutaleka mutazala te conduite na yo na façon d'être na yo yango moto epesa en place somo bato mosusu bazosamboye parfois po bacomprendre te nini baosala parfois po baza na bacomportement na bango moko omoni déjà biso nde towana le padre boye nga mpena nazalaka na posa naosala mpena bololanga ti mokolo namonaki carrière na ngai komina na suka mpo natiki na nga mpo makambo ya kobeta na baorkestre bato baorkestre toza na baanimateur na bango kolonga oke a oluka os'impose ose confirme eza pasi trop so oza na place no mo boye batela yango nga na bafrère na nga totikala koza na problème te le mal eza kaka ke so bakesaka busoto na bango so baza na bacomportement na bango ya mabe bazokee kopakolaka yango bato epuis na télévision e bato baza mosika e bayebi te bamoni kaka moto ake alobi tellement bayoki version mosusu te baokwama mwana bato wana mais lelo j'espère ke bato tu bacomprendre ke bango nde bato baza koamboye biso bango nde bato bazota désordre na orchestre bango nde bato bazopesa image ya mabe na orchestre orchestre eza nango ka orchestre ndenge eza wana biso totambolaka na su mibeko ya orchestre no likolo ya mibeko orchestre mama na biso elo moko bato bakasa ondire nga bagata nga na orchestre nga na cha otomala le sefo na orchestre biso nyonso to ndenge moko nga kutu natomba pe victime ya makambo ebele nakolela pe baproblème mpe ya minene na nde na cœur minene na motema monene ya osupporte bato mosusu bakoka osupporte makambo te ezala pena olongwe mpe ndako na yo erepete boye okuta mpe na eloko moko elese yo fort ebe biso moral ebuki yo pena mabe okompe oraisonne ebele ya ngai me bato mosusu so bakoleli makambo ya bongo baa na motema ya osupporte baproblème te okoleli problème il faut oyebake nde tosala na bamisala bato boye partout baproblème ezangaka te okobima na ndako okebolo bokutela makambo boeleze faut comprendre eza mosala faut tiaka esprit lobi ekoleka mosusu soki akoleli problème moko bwata eza ya mokie mbala moko akimi na tv ake koloba ake kofinga orchestre basalaka boye président boye bureau boye ofingisa na orchestre na président na bureau na crédibilité ça le savoir oyeba et osalaka na sa kanda après 2-3 jours ozongi motu obebisi déjà confiance na image na yo parce que babiso tozalaka ata problème ekoleli nga naotalaka eza bolo na nga so na bebisi awa mpona zwa su ya boye eza mwa pasi kanda eza mopaya yake ekendaka na vanda e mpo oya lobi omona okota mpe na imere mosusu ya bien makambo mosusu mpe esali mpe ya bien elongo nango na motu bayekola kaka kosupporte bato bayeba komaîtrise baproblème nga mpe nakutanaka na baproblème ma mhtg baproblème mpena ya makasi otali mpena boye te eza bulo na nga wana beti okaka lobi ya na waya bomona tobandi mpe tosa mpe makambo mosusu bato mosusu nde bakoka kosupporte te bango mpo na bango so mwana likamo bamoke mbango na tv bureau président bamusicien bachef bavoice eke ezongi ole mpo boloba bosolo bolobaka bamassange mpona kosalela image orchestre mais lelo bato to bayo comprendre ke bango nde baza mabe bazosalela image orchestre orchestre ezoprépare baconcert ya minene orchestre eza makambo ebele bino bozwaka kosalela
bosoto ndako babimisa na TV te régler on a bureau régler on a bato zo ko na TV ko kanza te ke ba kotela yo ko kanza te ke bango ba ko sala po musala ke ne bien non solution za maka na 4 caisse biso na ba chef wana ba chef wana ba tela biso le padre mutacha bango acha bango po ba diriger biso so biso to sa bango te le ko to sa le padre te donc pour nanga baza ba frère nanga na ninga bango to boki na bango to sema ba boulot ensemble trop mais to yaka nam ta na jour na ye nam ta na mukolo na ye non to pas longwa na jour na ye pourquoi pas na longwa te poni kanga fona longwa pe lokaba poni pe kanga fona kena bi kende est-ce que non peut faut na ni pe ngai fona finga tout à fait non réaction na kende comment na ko kende comment nga na yebi na nga ke lelo ata basali nga mabe atelo ko mobile yona to mono ke musala basalo pe lo mobile mabe na musala se pe la ngopete me ya bebi yo o lo mama mo na longo musala o longo musala te mais lobi la ngo mona ewo ya musala mo pe o kota pe makamu susi ime za na ngobie bande ko batika okima na TV ko sali image orchestre na ipona ko lobela ngo te mais tozo ka musala lo ka ba vina biso pona bango Blaise Faza la pe bikende biso nga Blaise Faza la pe poli Blaise créateur yo pende osabo mimo na koza légende l'animation oza légende na ko mecha légende te mais na non pas légende nazana mama ba Eve nanga oyo kokote langa mo ba Eve oui bona ko benga ngo bongo po na nga ko tout est-ce que bika bonyo meza meilleur meilleur nzembo to soki pe animation atala so tala atala page nanga ezaka eloko na publier tout le temps na linga ko tout atolote na plus mingi bato ba loba te mais les jeunes na tout atolote na plus mingi bato ba loba ba savoir faire donc so za maele ba oro ba koza soba obon pene kisasa so mutabika za maele ba mini lo lendo ya katsale mi kumisa nini nazaka faire na bloko na sala mais naza légende te naza parmi ba animateurs au serva Congo ba sala ba bloc bien oko boya nga me oboya ba savoir faire na ngati OK oko boya ba bien ba travail bien fait na ngati po oko finga na façon tout mais so yoki ba boulot na sala un peu et moi respect mon ke ezala nga na sala succès na ba animateur nyonso ya Congo ba sa succès presque ba animateur bela Congo ba boka ba sa succès nga pe na tche mutu na sala succès ti lelo donc ya moninga naza fier mais naza légende te naza parmi ba animateurs pe basala moi musala ya bien na Congo sur par rapport à ba œuvre yo sala surtout biba par exemple bo revendiquer droit mo boyem sous ndenge sala to mona ki daju na si pour landa ki yango eloko daju te ko sala na Brigade Sarbati tala daju azoli yango disque d'or mais pourquoi yo Bonyuma, ils ont un disque d'or, un trophée moroté. Dadjo international, Dadjo avec ta musique et 4 ba frontière nyonso, musique ils ont qui ne ba payer belé ils ont 4. Ba pona Bonyuma tika na Congo. Bonyuma ezala na succès, mais traversa ba frontière te. Te traversa ba frontière. Na problème ni. So que na Gabon. Ba ye bien. So que na Cameroun. Ba ye bien. Non, je te dis la vérité. Au moni lelo, ko ça la succès na Congo ou Kinshasa ou na poto na communauté congolaise. Tala mama kosa succès en Afrique ça passe. Bon que c'est belo mona na Congo na probablement ça na Nigeria ke beta. Ba yebiete. Quoi que na ta Togo, ata Guinée, ata Gabon beta. Ba yebiete, banzema bongo beta ate. Ko ba biso to kana ba chance to beta pemena ba leader o ba za lokwa partout ba consommer la musique na bango. Il faut ka o te voix pembeni ya o eloko na ye, yo pemba na mo voix tekami. Siko ba blo lokwa ba bonyo ne sala ba mama na ba succès, mais et traverser la frontière te. Vous comprenez? Et souka yango zomona soki daju eloko na zamba moko disque de pour daju ba besoin consommer partout dans le monde ne ba consommer ba les padres ne ba consommer ba verambo ba te belé on moni bonio mais ça la succès mais succès et souka et traversate et on mona na beta 4 minutes voilà na traversa ba frontière bisika pour les padres international et vandamba atekanga pe mbala moko différence za kabo. Ok. Le automoni Jésus de Nias Arabimaki prison yemoro akomaki ko boaka siko ba leader ba boaka wana et ça manque ya création to ezalaka ka kete prise zono crio yo boaka ezaka te pas mais prison dans la 4x4 et plutôt qu'à logement premier zone assistance Jésus de Nias boaka concert maman Ngebi du début à la fin mais un chanteur asala déjà animateur et puis yami balé et asala album ya sans interdit yé mutabuaka animation sans interdit. Vous comprenez? Donc azara plus ming animation chant. Et mais vraiment la création exacte parce que verra beaucoup tabuaka. Écoutez, quand la photo. Allez tata mobimba. Est-ce que verra baleki animateur na boire? Allez quitter. Tellement ça déjà chanteur animateur. Il faut qu'à salo piste mo na voix na. Tellement ça international au mato kita, il fait ça succès.
Pour biso na bango toza l'événement côté. Il y a ça déjà Rambo. Côté de monde à Jésus de Nias les padres. Il faut déjà te voir ne lo connaît mo ba commercialiser ngo. Il faut ka yekende. Ko boa ka ya yele no orchestre. Il dérange à biso te. Biso to mona ka ya so ko apporter biso sur un plus. Ouais. Vous comprenez? Pour bleu on a ça là et to comme on a live biso ka to boa ka ngo. Vous comprenez? Les gens ndenga mabete général biso te. To na leader mo za complet. Ako yemba, ako boaka. C'est pas grave et le but est que ou azala ba animateur te non. Azala ba animateur ba sala ba boulot bien. Ah aux autres ngela ba travail bien fait là. Est-ce que naza fo animateur? Non. Est-ce que ce patron nga boaki? Il a que biso te bo boaka te? Non. Azala leader yede mukolo makambo. Azala facilité au sala makambo tout. OK. Donc il dérange à biso te et ça bilo on a biso un groupe. Toujours dans le département d'animation, toujours dans Racha Jet 7. Qu'est-ce qui se passe avec Doupidi? Tout le monde va vidéo, ils ont circulé. Au bout de la question, on a Paris, ils ont zéla vraiment. Il y a les padres. Tina Bino, animateur, pour répondre à Bissou. Qu'est-ce qui se passe? Clair et net. Vraiment, maman, il y a un tépe dans la Elia. Si, il y a un autre. Il y a un tépe dans la Elia na poto. Na poto, on a yé. Non, ça 4 jours, tout ça 4 jours. Ouais. Et pour la promotion, il y a. Arena. Arena, ouais, you Arena. Il y a 40 000 places. Ok. Je comprends. Meilleur vente. Bagolo, bazana posa. Tout le bel yango. Bana posa, babillet, na bangi te kamato. Na posa, bagolo, na bagolo, bason, babillet. Pour un rendez-vous le 26 avril. Baya mo bondonde, ba mesana roya. Surtout, mon côté, ba distraction. Ya motuboy, ya motuboy. Ya le quoi, to, kokosa, souko, pour mouvoir, ba bleu, on a bisoti. Ok. Dès tout ça, ba grand garçon. To yaka poto, to yaka ngana de konanga. To ça, ba maman, na ba boulot, to tambo, des points aéroport. To zongi pe Kinshasa. Normal. Ngana zongi, ya ye kolanda biso, et puis, répétition, ça la rawana, ba kanga, na makasi te kwa ya répétition. Ok. Ceux qui m'ont sur répétition, te yemo kwa zana ba raison, na pourquoi zoyati. Ba rimero boyo kakio, boyo, nyoslo, na makamna, ba makamna ko salir image orchestre. Orchestre. Une fois déjà, mon tout ça, misi ba vi. Mon indé déranger ba toto. Et déranger. Déranger qui peut biso nyosoto. Ok. Et c'est nga dans la nation, on a mon frère, nga moto boa karna ye, ki abeli liboma. Non. Et déranger nga na kokate. Et ça nga passe. Mais n'expliquer ba to ke bola na le makamna belete. Monsieur ça nga ba baise. Et ça ngo muta sali makamna ye, akoke ko sala. Ça le savoir ye ba ke. Tellement ça la image orchestre. Ça le savoir ye ba ke éco déranger orchestre. Éco be sa image à patron na yo, éco be sa image à makamna belete. Ce que mon que ça bien pour na ya za kanga, ça bien le pourquoi ça la bongo. Mais biso toko sepelate frère na biso mo to zaina ye abela liboma. Mais si batoke o batele mamona c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Les gens ont ba baise et puis la montée na yeli awa ba dans focus na vente na bino ba billet to awa de la vendre na otinda bato ba somba ba billet. Ba somba ba billet. Na quelques places etikali. Place etikali bino mo monde ba gola ba consommer ba billet, bo continuer consommer ba billet rendez-vous za moko le 26 avril to kozala wana mindule ya solo, chorégraphie ya solo, ba animation ya sika, ba makambu ya bien et puis après que l'on a vu ça, après tout ça lundi, tout ça 4 jours. Nous tout ça boyé le 15 oyo, tout bête d'abord on a Goma, le festival à Mani. Le 15 oyo na Goma, le festival à Mani. Qui t'a dit que ça samba mo Goma. Le 30 oyo, tout ça d'abord on a niveau ya Angola. Angola. Bana Luanda base la biso. Pour les années festival. Eza production mo munene e ote ko raté. Festival pega. Non, eza pena production mo munene e rataki na ba semaine o elandaki, mais toujours ya siko ko beta ngo comme il faut. Ba moi passer les kaki fa to beta été mais toujours ya siko ko bambula on ndenge akanda le 30 oyo donc après dans la fin du mois bwana Angola dans le 15 to na Goma le 30 to na Luanda et puis tozongi pona ba préparatif na biso ya arena ba production ebele ba contrat ebele to pesa bino ngo na ki pe donc en décembre bwana lote conseil mo pesa na Tanzanie to lobela ngo to beta pe na Tanzanie ba conseil ebele mama de mbona biso au lieu de le baba makam na biso oyo to ko yaka te to le baba makambo mo ba sala ba makam na bango to cha ba fan na biso na ba confusion trop ba fan na biso bo skizenga boza la focus na osomba ba billet ya surtout ba gladiator so bolinga pe na papa ya fe bo somba ba billet bo silisa espace wana ouais distraction te ah ok donc voilà ton mouvement au kende nasuka Blaise créateur on dirait aux linga lisusu ko boka na kimongo te qu'est-ce qui se passe ezali na nzembo mo ya kimongo mais on dit ba pesi na nzembo na album oyo na titre merci Jésus Nenias na nzembo pe na album oyo a passer na ba mission na ye oyeba to boka bon nzembo ngo na yala sala ka ba ja ba biloko wana parce que na mona kiango esala monotonie et ça monotonie pourquoi nasina beta banzembo loka ba kimongo wana simbi sala ba succès so na bina ko beta ngo susele kwa nazo leka iloko moko na sala na ngaki ko boka pe na sina boka na boka petro na ngana affronter ce ko rumba
nde bavile nga basele oscram basala barumba ya bien nde batutuka lejo basala barumba ya bien ndenge ba Al Pacino basala barumba ya bien batika nga pena meka kosala rumba moko tellement toana moyembi lokwa Jésus de Nias le padre moto yambo ayibi ndenge akonduire biso ayibi ndenge apesa makambo donc chance na biso ba yango wana donc une fois d'aller pas cheka avoir na nzembo na otala ndenge ezala surtout so sombeka nzemba bien nzembo na nge ezala rumba so nzembo no tchango combien bolanda biso nzembo na sina teka jour ba no sanga nzembo c'est dire la vérité jour ba no sanga nzembo après 2 semaines nazo coup de fil ya vela nga dade mwanza azaka na Paris te ana Londres te États-Unis te azaka na Kini na Congo ya travailla pendant na Congo RDC mobimba sala tour RDC mobimba miki le akara tour patron saka na te donc yim tozo nzembo nga dade mwanza prêtre de prêtre donc moto aza na posa se trouver na nzembo nga oza na posa ndeza la au cœur oza na posa cœur ya bien kafu obenga na plus 243 89 te wana to tindela ba contacter biso ka to tindela ba oza posa dédicace o mabanga o nini benga nga nzembo basi bazwa déjà nzembo si bazwa déjà alors question ya suka donc eloko ni tozela na Adidas Arena bozela biloko bien na lo batadi ta komba Adidas na you Arena ouais mama to sali makambo danger silence na biso za pamba te le padre lobaki to bosana makambo to sali na Adidas Arena na Genève Arena na ba couleur café na Belgique to bosana po ese eleki et to zo na salle wana ya Arena pour 40 000 places photo na ba chorégraphie sika ba créer sika o elekaki to bosana to ya ba na biloko sika na biloko moza wana dansa ba gaulois ezo ya na eloko moza sika na kufela ba awa sika kufela awa kaka sika na kufela ka awa elenge vanda ka awa nzelo kota ki yango ko bimela ka place wana ka place hotel miga wana ezo ya na ba biloko belé na aboma libala likola kwa mvier likola bilula le suke lié mabe tozo pesa bango les sons ah to changer phrase o changer mwani no che bloga mo éducation na kati mais na pesa ka ba éducation nga telema oh mama je suis de Nias Kabo lo de te donc biloko ça bien na leloko moko bagolo bagendaka liboso bazongaka nsima te bagendaka liboso bazongaka nsima bazuri akendaka liboso azongaka nsima te bina dansa bagolwa bagolo basepe baza osepela bagolo basutelanga biso makasi bayaka mobondo mpona sali krimo na pense na bango ale bina dansa bagolwa bina malembe kuntwala na kumanima bagolo balingaka kuntwala na kumanima bagolo balingaka kuntwala sima totikela bayuma sima totikela ba voisin dansa bagolo bina malembe ale musique le padre goué banzele balingaka ale ntomwe goué batonto balingaka wa biloko sika nani lokwa bachaki tembe alelo tosuki wapi bachaki tembe ko alelo tosuki wapi ale biso bakolo mbonda fere gola mokolo sentiment elenge evandaka awa bazuria esika na lalelaka awa esika na kufelaka bilenge evandaka awa esika na kufelaka esombisa mapangu awa esombisa mituka ale yaya mama bebe simanga mama yaya papa simanga bebe esika na kufelaka awa koluke pa mosusu te bilenge ezali awa elenge vandaka awa koluka mosika te awa ezombisa mituka awa ememanga Paris awa ezongisanga Kinshasa awa mama wa biloko ozwa tozo préparer aboma libala jana ebaki aboma libala likola kwa vie likola bilula lula esukeli ye mabe tozopesa bango leson na musique ya Congo Blaise telelo ozo ko se sentir ndeni wa likolo oza don na top 15 oza likolo toza na katikati toza na se non maman en tout cas naza bien nazo se sentir que boulot langi ezokende bien sauf que namonaka na comité naza na babiloko fona pesa bato na niveau mo fona attendre na posa pena na pesa bato biloko moko ke moto ayoki pena boye moto agangi
tellement mongongo eza mutu eza création eza na olemba te mais nayebi ke boulot nango ezokende bien so tali gene kasuka tobetaki ya na Paris pete oya kamula loketo kamula bato to bakamulaki oh pete oh pete to binisi Paris na pete bato babinaki donc naza fier pembe na papa Hervé na sa boulot nanga comme il faut Suko, qu'est-ce qui se passe si on a une identité? Non, ça n'a pas mené comment? Babi, tu n'as pas mené. Na mona ke mission mo sala ki ba tunyo ye. Bon, le problème là ngeza ki na komaki ba to respect na télé té. Ouais. Na ko reconnaître savoir faire ya bato. Moi je reconnaître baninga, ye ba ke retour ko ba besoin la. Parce que nga enga na sa ba succès na nga enga na bali ko sa ba biloko e beta na mboko. Ba frère na nga na ba bima na noté. OK. E ba ko bima ba sa pe musala na bango ezo kende bien. Nga na le na TV ba tuninga mamna bango na apprécier bango. OK. Ba sala musala bien. Mais comme il a tamo boye mutaleki ne TV dans les vies de Kaboye, to solo la té, to mona na té. Abungeli. Pas tout question moi pour na Blaise Créateur. Al kasa le loko ngana babi magemba to solo ra bien. Tango force un frère à moi to za bana bandal, malgré tout ça la place mo côté mais to za na problème. Guerre est loyale. Na reconnaître ka musala na ye pour pas reconnaître nga. Siko frère wana sala émission mo boye ba asa netsa boya nga netsa diminuer ba blo mo parce qu'on a tali niveau na ye na tele ba blo ko nga na sala na ba blo ko ya sali. Malgré tout le monde est libre na télévision, à quoi il y a na TV, à quoi il y a n'importe à quoi ça la soit lingué, ça quoi engagé, mais quand même, dans mon cas moi propre peut-être ce qu'on attend déjà na reconnaître à Rabatou. Est-ce que c'est l'émission moi bonnet ça boya bon. Et puis on écoute une émission moi boya faire dans ce lega oya lonaki. Ah OK, merci beaucoup. Oya lonaki, et on a bouqué la guille yango. Et puis sans problème. OK, merci beaucoup. Donc là on était vraiment avec Blaise Créateur, boyebi qui rendez-vous les années 2025. Donc voilà, tu as remis vraiment la souka émission na biso to ki bon vraiment na Blaise Créateur boyebi qui rendez-vous 2025 na You Arena 40 000 places pour nous rappeler bato ba la émission où vraiment meilleure vente il y a ba concert depuis concert Ibanda depuis musique ezala na Congo na tout monde vente ya boité. Oh vraiment donc non on attendait en commentaire parce que depuis vente Ibanda na le bango tout le temps que meilleure vente eza concert il y a You Arena ya Ferrego là donc voilà Blaise Créateur tu connais vraiment la soukara merci Nathan Pesinga malgré aux a vraiment saturé na ba rendez-vous mais merci quand même message les anini merci voilà pour la public na yo na ba mbote o bozela vraiment bozela mama banga parce que bidaka que elo azela ka Natala yo trop c'est un plaisir à moi les na côté no face à face ouais moi ça m'endefo hein t'es la jasé na mandefo donc pour soi-même aventure émission kitoko en tout cas dans à l'aise na pour ça nanga ça pour 4 jours toujours lundi c'est lundi dato longolango déjà ouais et puis babe ngana la plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 donc dimiga somme tabengi to pesi numéro nganga pour na solo tangimika pour na dédicace so pour la dédicace c'est pas bien ngati o pa moni nga préparer terrain pour na être ya pour na arena azana na contact nanga animateur na bino yoyo Blaise Créateur FIFA de l'animation nazana bino bobenga na numéro wana to yeta za moké mais ba rendez-vous c'est belé et puis c'est un peu tout ça la mission trop pour na to la musabato ke rendez-vous à la 25 vous êtes déjà sur le terrain vous êtes sur le terrain à part wana après simbote na vena na Picasso Mayabo na simbote na Givenchy Banque de France ya Chikombongo Chikombongo mobile ya Pembe Givenchy Banque de France moi c'est à Pembe quel bio na biso danger mbote langa na Théo Mbonzolo mbote langa na Leonardo Mise Colon Koma mokonza plateau de 15 ans Hervé Makaluji machine d'ambiance ya Flore Chibango Kito na State Lisa Loboko ya mémoire Budimbo mbote na Laskoni Mbunza mbote na Yolanda Cassandra mbote na Irene na Palmarès Nadine Mbouilipasa Linda 206 mbote na Yati Rigola Yves Bonga mbote na Orsini Lumene les banquiers les visionnaires mbote na Yannick Ayenga la monnaie invisible Demse Shai Shafi Japan mbote na Gigi Makumbi mbote na Trésor Pembele Lembatable ne chapine plein de grâce venanga Martas Massine de la Manelamba venanga Berado Prince des Amunda El Chapo Berado Prince des Amunda venanga biso Chico Mabele Mame mbote ya trona Ari Sentambo salon beauté des stars et puis mbote langa susu na Eddie Makitosh Linda Kenzo Sandra Ngimbi mbote langa susu na Naoli la Perlera mbote langa na bato basala rangai vraiment na pesi venanga Tata Chikango apesi mbote mingi na
na gelo manganza mutu na ngai manganza ba gelo dadi mavungu gi basket mama yo bena koti na place na ngai dadi mavungu gi basket de continent et puis yemoko Diezola London City Diezola bon séjour na Dubaï mbote na yo et puis Rea Mudiandambo na Belgique Rea Mudiandambo restaurant Butalombi donc bazai bien na Butalombi na ila fa passer ya muta na pese bambote na Anastasie Lombi na pese mbote so epa nani baza ebele Orseli Malenga Leonardo Misekolo comment Élisée Paka 15 ans Élisée Paka Micho Mango tatu na mukongo tina sali nzaka Chateau Rouge Mama Chateau Rouge na pesi Blaise Grete yo bongo Mama Chateau Rouge bambota trop Micho Mango bambota trop place aux alliés Irène la palmarès bote na yo batu baza ebele nani suna bosani te na bosani nani batu baza ebele liste présenté na mutufeli na sala liste na pesi te baso mara deuxième jembo pour vena nga dadi mark na pesi bambota trop na profiter na tata na bachombo wa na bege kosunga ngai Alexis Balondo M16 Balondo Junior Kalimasi Chancel Mbemba de Edi Bolondo Chancel Mbemba de Midi mon espoir et puis na pesi mbote na Rosmi na Katsa Lyon double R Rosmi bambote na yo nani susa zangi en tout cas boza ebele maître Ignata d'avocat de Barabas Nava Congolo bambote na yo Micho Mango na sina lobaki déjà nani susa zangi na pesi en tout cas bolimbisa ngai master na nga ready yazaka bongo na bela ready bambote na yo mbote na Patrick Tango mbote na Salamanda bambote na place oza Ready Énergie na Belgique bambote na yo vena ngai Freddy Mukete bambote na yo masala nga Ferrand Vuvu Yannick Ayenga mon invisible bat basé belé on a bois quitter ba meka koskizenga liste des até dem se chai ne chapin plein de grâce Martin Masinda déjà Eric Ngwala Eric mon boss mon patron en tout cas bambote na merci madembo na ngai ndongo ya mbingai vraiment bote sili wala tike lota mbote na ngai na il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo na Suisse Monsieur Franklin na Suisse les japonais les plus suspects Monsieur Franklin joli masa kikangi yo na Suisse mbote na yo Alexis Kalema les banquiers bambote na yo place aux allées au moins il fait na talaga téléphone na moni koto yo Masila Fisto Masila Gestapo bambote na yo Joël Ntseka bambote na yo boza ebele trop nani suna boa kité type bokana de Bruxelles Junior Bokulaka Rekilumbo le baron à Bruxelles basa te sela bonga Eric Mulumba vena ngai ya na Paris Eric Mulumba mbote na yo en tout cas ekoki OK merci beaucoup et ça là qui bongo blesse Irma la Gauloise na Londres et puis maman Bernice maman présidente bambote na place aux allées puis bambote na batutu quoi merci. OK merci beaucoup donc voilà vous avez tellement ébélé à Rolanda Bisso on écoute vraiment l'émission pour la première fois vous s'abonner massivement vraiment et on les permettra Bisso ma tourner de rouler bino actualité ya sika merci Nagui Massamba bambote si vous allez depuis Rennes merci à Edino Image bambote na tout le monde donc boza ebele Edi Bolondo donc voilà Dani Pova Koda Bunde Spelette en Fumu Dede Mayombe boza ebele franchement Eliane Choudi, donc ma grande sœur chérie dans Beau Sanaté, Rodrigue Titemoka, chauffeur à poids lourd, Yana Aurélie, Mama Cessé, vous a tellement belé Hollanda, Bisso et na Beau Sanité, Boss Rivango, Mbambo, Tessu Rosali, pour continuer toujours à s'abonner à Flairmont HD, bon, vous allez décider de tout pour l'emballassement. Merci beaucoup.